bonjour. Mbote mingi na bine nyesi tuba bolinga ka maman Eliane Niti. Napsino ba mbote ba ebwe abari moyo betwa bumalukai bandeko nanga boni. Est-ce que vous allez bien? De mon côté tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ama azobate la kimia ezali. Bongo bino na côté kuna ndeni bolamu ki malamu. Naloba toujours que kolala kolamu keza habitude te ko passer journée ezape habitude te ko bima kozonga ezape habitude te. Yango na nzambe linga toujours toza reconnaissant envers ye parce que yenda pe sarabiso nini pe manabo moyi ba obatiki biso toleki bango na eloko te ba oyo bazali na l'hôpitalo ngai naleki bango na nini soki lelo nga nazali na bomoi ezali misala na ngai te o belengolu na yo papa pe bolingo na ya Yesu kumisama chanjolama nalobaka soko oza mutakanda kotala ngai te po kosepela no na ngai te soko oza fanatiki revolte kotala ngai te soko oza mutaketo kotala ngai te soko oza muta motema bololo kotala ngai te po okosepela na yo na ngai te. Voilà, merci mingi na biso to ba bolinga maman Eliane obo sepela kana maman Eliane tu obo partage ka ba émission maman Eliane tu. Merci pe na ba abonné ya sika natali commentaire mutu mwa komi abi mbala liboso na kota na chaîne na yo na découvrir yo ka lelo mais na sepeli na yo. En tout cas, na s'abonner. Merci pour na l'abonner na yo. Na kosenga pe na yo. O partager ben mission na batu mususu. Pour ça na batu mususu. O ba yemina no chaîne na biso ya Eliane Nitu TV. Na Eliane Nitu TV concept na biso vraiment basé sur les mariages. Mais to lobaka de tout et de rien. To solaka awa du vrai du vécu du quotidien. Ya on est to solaka na kacha chaîne na biso Eliane Nitu TV. Awa to ça pe ben émission culinaire. Awa to solaka ba vlog et surtout maman Eliane Nitu nazana oba bengi service traiteur la providence. Soko lingo balisa mwana na kati ya Paris. Olingi penza libali kende sango. Fete kende sango ezala gaga libale salami bifi pe mona na miso bato biloko baleki penza yango ko kende musika te. Numéro na nga yango wana eza ko s'afficher, contacter ngai okosepela. Même ceux qui na ko kosepela na 100% te, mais na 98% ko sala nini okosepela. Toko kende ko solo lelo boyebi ke toza toujours kana continuité na bino ke toza ko kende malembe lembo molo toza ko sali toza ko kende. Lelo tozo kende na continuité na biso na ute ko sala émission mo na biso ki bino papa oyo ayebisa ki nga na ndenge nini lolenge nini ya bango mibali na lolenge nini alobaki ete ya solo bible eza koloba na biso ke soki moko akufi mosusu pe akoki na ye kobala oyo atikali ye kobala mais edétermine délai te nini oyo mobali akoki kosala po abala mwasi mosusu. Mais likambo yango ya pasteur Marcelo nde moto aluki likambo bon nayebi pasteur Marcelo pe moto oyo lokwa ye mo apelisa ki akoya na ye koboma nga nayebi ndenge afonctionne aya na ye koboma pasteur Marcelo salamu na peso pe bambote na yo esika ozali bambote na yo pasteur Marcelo on devient pas riche en priant, on devient riche en travaillant. Et puis ça a force, il y a côté kosala nini musala. Voilà. Pasteur alobi ete na habito soki na zungu sa mo esika ngo o pasteur alobi ki na biso que ya ko umela na célibataire. Alobi ki ako umela te abenga mate po azala célibataire. Bon, na banzi to chango poto za la fama na tokota bien na kati ya mission hein. Je pense il faut to cha yango poto kota na yango ya émission. Na banzi to cha yango mukie poto za la compression manga pour ce moment il y a Juliana, bisous. Nakanisi tozonga wana mo muke za kote nini voilà.
Voilà. Que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, je n'ai pas reçu le don du célibat et je ne vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que ce qu'on a dit, il faut ça à 5 ans. Alléluia. Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Voilà, nakanisi toyoki wana pasteur alobi ke balobi te ke soko lingaki mutu il faut ça là 5 ans et puis ye azana don ya célibat te ndenge pasteur Marcelo alobi. Alors ba maman ba siliki makasi ba maman ba tomboki ndenge pasteur Marcelo bido ba maman ba alobi ke elakisi ke pasteur Marcelo ngasa nini abala ba maman balobi balingi boete lokola nzamba asalaka liboso Adam après kosala Eve ngai pe na bandi nango na kote ya ba papa bango nde baza ba Adam na bandi na ba kote ya ba papa papa oyo ayebisaki nga lobi te mama bino nde bolobaka lekisa message ke Bible lobi soki moko akei donc soki moko azungisi molimo pa nzambe tataki na monde spirituel oyo akotikala akoki na ye kobala. Papa lobi ba mama bazo silika mais Bible déterminé te. Et lobi te ke 2 mois, 3 mois, 6 mois, une année lobi angote. Et lobi kaka ke oya tikali akoki kobala. Yango na eti tant que mobali a monité place au pasteur Marcelo a sali mabe soko lobi ke lelo akosala nini aklinga bala ye amoni yango mabe te po eza nango na Biblia lobi oya tikali akoki kobala. Mais biso ba mama to sepelite biso ba mama biso nyoso ba mama to lobi te to sali zuwa na place ya mama Blanche que son homme repose en paix notre maman to lobi te sikoyo te pona nini pasteur akende koloba boy abandi déjà ko préparer biso ke lobi anga sa nini abala en tout cas soki botali na ba chaîne belé partout surtout na ba TikTok ba surtout ba vandi ba lobi non. Sikoyo te moi c'est na kokutana na biso na nzela na ye pasteur kokobala sikoyo te en tout cas ba mama balingi te ba lobi non balingi sikoyo te ba papa kuna ba lobi te pasteur akoki kobala aza mobali donc quoi Bible déterminé tenté soka moni aza après akoki kobala ba mama ba boyi sikoyo mukolo wana ezaki message ya ba mama ya ba papa lelo eza ya ba mama yango na ye lisusu ba mama to solo nde to mesana ko solo langa na bino en tout cas ba mama bobengi ba mama babengi ba mama balobi mama ni tunenge za wana siko soki pasteur alobi alingi abala kaka 2 mois et demi oyo ya ucho kufela mwasi c'est que pasteur azaki déjà na mwasi mususu c'est que préparer ki mwasi mususu ya mwana alingi abala kaka mikolo mibale misatu boye seka kina mwasi ne mususu ya mwana ngasa nini abala mais soki to landi maloba yango alobi ki yaza na don ya célibataire elobi te ke soko lingaki mutu il faut ozela 5 ans maloba yango wana malobi te ke ba mama na ye kwa noso bino ke dans 1 mois nazokende kobala yango wana mama mususu pa yelaki ngai na lolenge wana bi mama ni tu yebisa ba mama ba yebaka ko analyser likambo wana mama mususu mutabenga babenga ebele de toute façon ebele bino mo boyebi ba message na ngo ebele bobenga meki ba mama ba yebaka ndenge ya ko analyser ba émotion na bango etindaka bango na koloba n'importe quoi te pasteur alobi na biso te ke dans 1 mois nazokende kobala non pasteur alobi ke nga naza na don ya célibataire par là linga lobake oui dans les années ou les jours à venir ou les semaines ou le mois à venir je vais me remarier kuta alobi ke alobi ngo bongo te maintenant neka soto décortiquer
abi aza na don ya célibataire balobi te ke soki olingaki mutu il faut zela 5 ans. Oui, elakisi ke akozela 5 ans wana te akosala nini akoya na mama mosusu. Bamama nyonso en tout cas la plupart bamama basiliki te ezalaka te ngai kutu moko abisinga bi ngai kutu tana atalaka mobali na nga boye na kanisi ka maloba na pasteur Marcelo alobaki na mama lokwa mobali na nga mutu alobi makambo oyo amina tali mobali kanda mo esanga na lamusa nga bitala papa era ngo olobaki donc ndenge naza boyebisanga so lelo nga na kufi yo ozala combien de temps posa nini po bala mobali na bi oh nini yango ero na buto odéranger nga te loba boyebi nde nzambe asala biso ndenge moko te eza na bato ya bakanda ebele eza na bato baza bamitomane eza na bipolaire eza bato banarcissiste bato bana ndenge na surtout kutu biso na poto moyebima mitu malili ekota mitu tokosuka wapi mwasa na lobi antukanga tana moni maloba wana vraiment abina lamusa mobile nanga na butu na yebise papa na lobi yebisanga na lelo soki neti nga na kufi yo kosala combien de temps po bala mobile abi tiens c'est quoi ça te yebisanga po bino mibali bozaka ndenge moko bino mibali boza mabe ye kuna mosala ya nzambe alobi nini balobi te soko ni mutu il faut zela 5 ans po bala il faut boyena na don ya célibataire bino mibali boaka ndenge moko soko na kaka yo yebisanga songa na kufi yo okosala combien de temps po bala ay mobali na ya tali ayebise tala tika nga na lala abi okolala te okoyebisa ngai soki lelo ngai na kufi yo okosala combien de temps mobali ayebise tala tika nga na lala mwasi alingi te mwasi aswanisi mobali pa bokopesa ye réponse alobi moni mibali bazaka ndenge moko mobali na nga mama nitu natungisi ye matikeli ko répondre te soki mibali baaka ndenge moko mibali oyo nde na baye mibali ndenge na yini ngapi mama yo baye mibali na likambo nini yo ekosala ke yo baye mibali na likambo nini yo somona mobali ya fidèle na mokili osomona Abraham kutu atikala kozala fidèle te bon ka mibali Abraham avivaka ntango nzambe azalaka Abraham avive na nzambe na Yesu Moïse avive na nzambe na Yesu Salomon bongo biso kutu tomoni Yesu te tomoni ye te tootangaka na Bible mama bamama faut pas qu'on s'emporte boye likambo eza ya mobali na yo te mama okende koswanisa mobali na yo po yoki pasteur alobi bongo soki mobali ngati mama bonso mobali na kufi avant yo bien so kufi avant ngana zo mobali te ngabi mama likambo kosonela na ndako yango wana vraiment yango wana en tout cas likambo oyo ba mama ebele batungisami nango makasi batungisami nango na ndenge kosakana te mibali baza mabe mibali baza mabe mibali baka ndenge moko mama mama muso bisanga bi mama mibali bazala kutu mwasi aza na morgue aki kolana lipeka mwasi mususu po akitise motema mama bamama mibali akufeli mwasi aza na morgue me ye aki kolala na lipeka mwasi mususu po mwasi wana akitise motema alie pa mwasi wana ameli azongi place matanga vandi azolela mama ya sika na sa moi oyo ezate ya sika ezate Jacob ezaki na nusiki pe Jacob sto na bosa na ngai akende ko bala nani Leya to Rachel boko makana ba koma na sepelata boko maka mama ile ezaki Leya te ezaki esala yanga bia makasi esala yanga kitoko mingi mobali kutu alingi mwasi soki pe ezaki Leya na Rachel na ki mukolo so bo pesa la réponse te seke botanga Bible te Leya na Rachel na zaki mukolo so bo komelinga na ba commentaire te seke botanga Bible te Leya na Rachel na mukolo Leya to Rachel ponga pe na bosani na zo baté mukolo zaki nani Leya Rachel c'est qui la grande sœur mobali kuto asepeli abala na eleki ponga ki abala leki mwasi oyo alingaki mwasi oyo asepelaki na ye bokoloba ke mama elia bocha mama elia mpenza mwasi okoloba boye non nga nazaka réaliste
talaka likambo ndenge ezaleli. Mobali kutu alingi abala leki aye na mbongo alibala na makambo nyonso apesi. Papa tali alobi te na kutime na biso leki abalaka avant yaya te. Ata soko olingi leki yo kobala nanu yaya. Biloko oyo ye nango mbongo adote oyo yo kozwa nanu yaya. Okendo sali su pendant 7 ans apo ya kozwa leki. Na Bible, est-ce que motema ya mobali elingaki yaya to elingaki leki? Ne babali si mwasi na makasi. Siko akomi polygame na choix na yete, mais ya choix ya papa ya mwasi. Mais bato ba viva kutu na Nzambe. Bongo biso oya lelo. Infidélité za domaine ya mibali. Na ba pasteur, na ba diacre, na ba diagonesse, na ba évangéliste, na ba nani. Yango nozo yoka balobaka ke mosala Nzambe soka kwesami akoko kwesama 7 fois akose relever ezaka na cadre ya masumuti. Na cadre ya masumu nde balobaka bongo po aza mutu babi la chair est faible. Yango na bomona ba église mususu ezalaka ke balinga bavandisa bana basi na ranger liboso te so balati ba jupe ba makolo ezomonana moso akovanda panzi makolo mipende ezomona yango balinga bavandisa bango na premier eza ba église bango na première rangée okovanda te. Première rangée batie mibali po mibali balati pantalon batie basi na ba troisième rangée po bakwesa ba pasteur te bakwesa batei te. La chair est faible. Mibali bakweyaka na bango. Mena likambo oyo etali ya kobala. Mwasi moko kutu ayebisinga bi mama nitu. Nga na préféré na nga pasteur abala na epo akweyisama na ekobo te. Donc c'est pour vous dire que biso se toza basi me mutu toza ba réflexion na ye. Wana mama moko abisanga bi mama nitu nga la préféré na nga. Pone na monela pasteur na maman Blanche, c'est un homme amoureux. Quand un pasteur a un homme amoureux, il était tellement amoureux de sa femme. Alors on a manqué à moi sinaye bolingo ba remplacer encore na bolingo mosusu. Po na ngai na préféré na nga pasteur abala na ye. Po akwesa mane ekobote po bana na bana kisasa wana bana ba boy. Ya kitoko baza wana opi baza na ba bibia la baluba bazali. Totiko tosuto ebi gwa pasteur za bibia la baluba. Baza bibia wana. Maman moko ebisinga bi je préfère encore pasteur abala ke akwesa maneko parce que pasteur nenga za wana. Babando sele ba défilé hein, babando sele ba défilé, babando sele ba défilé. Vaut mieux kutu abala na ye. Maman na vraiment ba ki aza d'accord. A préféré pasteur abala. Ngabi c'est que tu connais ça abi nga la préféré pasteur abala. Pour ce pasteur abalite aya okwesama. Olia kwesama malamu abala na ye. Wana mama nanda episeki nga boy. Mais na ba maman ba bengi nga na kolo bakaka. Ba maman mi balé mutu baza pour pasteur. O musutu ba tikali baza contre. Maloba wana yona ekopesana ba mama ezaka ka maloba alobi likama wana ne salamite nanu pa yebisi biso te ka kosala ngo lundi mardi mercredi to jeudi nanu alobi te malobi kaka ke a préparer biso pe quelque part hein que to yeba ki akoumela na célibataire azana nini molimo wa célibataire. Donc lobi biso ka bali et surprendre biso vie publique au pesa passe vie biso bato to zaraba vie publique ya passe likambu ya yo moko lingo sala me bato batalaka yo bakomi na ko diriger na ko commander yo. Hello oui nabi voilà donc de tozabo emutu na mutu aza na makanisi na ye mais Michel lelo ezaki na otalisa kanda oyo ba mama baza nango pona maloba o pasteur alobaki Nzambe nenga sala mibali asala na basi asala biso ndenge moko te na yebi ke mingi bokoya koloba na commentaire mais boye ba kitwa na démocratie mutu aza libre ya koloba oyo ya moni ke aza dans le bon. OK
Nzambe asala biso ndenge moko te na mibali. Tokoyoka nanu mama pasteur Joël Kabasele likambo alobi po yepaza mwasi lokola biso. Tokoyoka ye likambo alobi et puis dans un exemple moko susu ya mama mususu azali awa, mama kutu moko te ba mama bazali awa na kopesa ba exemple na bango oyo baza parce que comme faut koloba bato baza na bon moyo o bakufite parce que sol bi kamo mutu aza akufi akoya koloba ko se défendre te mais o aza na bon moyo toyoka nanu makambo mama Joël alobi po yaza mwasi lokola biso sima to sa nini to continuer. Elle peut être veuve et finir veuve jusqu'à 80 ans. Un homme, non. Depuis le jardin d'Éden, là où il n'y avait pas le péché, Dieu a regardé, il a dit, cet homme ici, si je le laisse seul, il va attraper quelque chose. Ah, to bandela. Seul. Elle peut être veuve et finir veuve. La femme peut vivre seule. Elle peut être veuve et finir veuve jusqu'à 80 ans. Un homme, non. Depuis le jardin d'Éden, là où il n'y avait pas le péché, Dieu a regardé, il a dit, cet homme ici, si je le laisse seul, il va attraper quelque chose. La femme peut vivre seule. Elle peut être veuve et finir veuve jusqu'à 80 ans. Un homme, non. Depuis le jardin d'Éden, là où il n'y avait pas le péché, Dieu a regardé, il a dit, cet homme ici, si je le laisse seul, il va attraper quelque chose. Boyoki, wana prédication ya mama na biso, Joël Kabasele. Asali yango siko te pona makambo ya pasteur, non. Eza mate ya moko ateka banda kala na kutani nango yango na zupona yako talisa bino. Alobi que la femme, elle peut rester veuve, rester seule et finir seule. Un homme, non. Moi si akoki kotika la veuve na âge à 30 ans. Avandi pe akolisi bana timkolo akokufa. Mais mobali te. Mobali na mwasi toza ndenge moko te. Mobali basali na mabele. Biso basi basali biso na cote ya mobali. Toza ndenge moko te na mibali. Na 4h du matin nzoto ya mibali. Na 5h du matin nzoto ya mibali. O tobenga lokola misato etelemaka enyolokaka. Ekoma koluka nzoto ya mama. Est-ce que biso basi totelema na 4h du matin, 5h du matin? Ti. Est-ce que biso basi chaque jour ndenge oyo mobali kana pose ya nzoto na 4h na 5h? Est-ce que biso basi tozalaka bongo? Butilanga ba commentaire. Mateya oyo mama Joël, sa date eza ya lelo te na likambo. Non, ate yango déjà. Na yelika ba mama pona kotalisa bino que bozala na kana mingi te, bosilika te pona pasteur Marcelo, po yaza pasteur ayebani. Et bongo bato baza ba pasteur te ba yebani te. O kaka après 1 mois, 2 mois, 3 mois, atie mo si musu na ndako. Est-ce que toyebi bango? Tokoki ko se mesure kana mibali te na ba makambu mususu. Non. Par exemple, awa tata Mosa Angélique na Limoges na pesi mbote. Banda papa Charles akufa. Ba 10, 12 ans, ba 12 ans. Ba 12 ans passé même. Abalite. Avandi azoboko la bana na ye. Kutwa komi kobalisa bana. Na pesi mama Claudette mbote. Na oyo bino boyebi pasteur wazaka yango ya munene na kati ya Paris. Hippolyte Ditou. Ye mutabalisa ngai. Ano o na latango. Na église la gloire de Dieu, na Pantin. Hippolyte dit tout kaembe. Em tala tsa biso bag pa to balanaka. Na Pantin. Pasteur, ça bi pasteur na tango wana. Hippolyte dit tout kaembe. Banda pasteur Hippo atika biso. Pasteur Hippo atika biso. Banda pasteur atika biso ba. T'as pas 15 ans, hein? T'as pas 15 ans, ngoti. Ipo kayembe, mwana Paris, mama yeye. Pasteur Hippolyte dit tout. Paix à ton nom, mon grand frère. Et moutalati sabise lokoyo. Banda tika biso, ça va 15. Maman Claudette,
abala wana ne abibo bato pari nyonso bayebi. Est-ce que Maman Claudette abala te avandi azobokola bana na bakoko? Maman Claudette abali te. C'est pour vous dire que moi ça za ndenge moko na mobali te. Ba maman na biso boni ba perdaka ba papa moi papa ko fina 40 ans tiki maman na 35 ans. Tiki maman na 37 ans. Ba maman ebele ba tika ba veuve ba bokoli kaka bana. Babali na bango te na vanda na bokola bana nanga na tia kopa fufuli bosalo pa na bokola bana na teka moile ko na bokola bana na teka mapa na bokola bana. Ba maman ebele ba tika ba veuve na ba jeune na bazaka ba jeune. Ba maman ba tika ba veuve bazaka ba jeune. Ba bokoli bana bakoli. Maman Claudette. Maman Claudette na betelo baboko maman na ngai. Maman Claudette. Pasteur Ditou, Hippolyte Kaembe. Ce qui ba 15 ans yango, ce qui ba 16 ans depuis pasteur na biso akufa. Maman Claudette atika li veuve. Na kasi tim kolonzamba ko benga e. Pourtant pasteur atika ki na âge ni, lelo comme na âge ni. Avandi. Tata Mosa Angélique à Limoges, j'ai pas l'endaka le kolwana vandi. Et le comme musuba comme to silika poto silika. Zoua, tozo silika, mais c'est total en réalité. Mobile soko azana bana. Akoka ko boko la bana, a jouer la papa na maman, eza facilité. Ko sala ba biberon, ko changer ba couche, bien ko ce qui eza facilité. Yango za la komona ka mobali bongo soki mobali avandi une année c'est belé eza pe belé ta a mi bali musu mwasa kufia pelika une année abali 6 mois abali parce que ba kokakate ana posa mtoto ko la chemise ana posa dialogue na ebika boko mokona se e yo pezela likamute bokomana bokoma onka bi mtu boyeba likambo bokoma na bino ka problème ezate toza basi tozo silika pona likambo ngo ya solo toko silika ce qu'il kama ko déconner ça que oui tant moi mobali moi sambali bazana bon moi mobali azo déconner azo so basi wana ndili kapto ko silikela makasi mena likambo o etali ke liwe kaboli bango ekopesa kanda ya kolekate bato balobi okotala bana akoko solola na bana ateli bana te bwena ngala zana bato na yebi okapenza mwana azo yebisa na mama na ye abi me papa banda kufa banda to tikala zola biso papa mususu wa to na besoin papa moko azana kati ya ndako oui encore biso apoto baloba na bamo zola biso papa moko to zana papa na ndako ba mama kanda wana bolembisa kanda wana e bongo soko alobaki te bo ba pasa alobaka pe mwa mingi lokola ngai soki soko alobaki bongo te eke ka to mbala mo pouf o azobala to ngato sane. Nous sera pour pasteur Azamutuya public. Ce qui bon côté, bon c'est normal hein. Ce pas toi dans la vie publique boye et ça nango normal. Ba mama bo lembisa kanda bo chama ina kati ya 20 bo lembisa kanda ba mama. Et ça normal. Ceux qui ont participé bana solo li na bana. Bana na ngai. Bo moi musalo ngala salaka. Bota la maman zate bota ata bo uta classe e bota la boye ba ko pe comprendre bi bon papa ba moi si musu e cause la difficile na début po bana balinga mwasi oya kozwa ba ko ki ko accepter mais po balinga e cause la na début cause difficile mais après ba ko linga na ba ko mona eza normal maman za di souté to sala nini peut-être ce ka za na mutu e ko sunga yeke akende gauche droite te azala focaliser na mutu oya kozala na ye e ko sunga ki akende gauche te akende droite te boyebi ke mobali soko azali moko ana moko mwasi azala sécurité mobali pas azala sécurité mwasi mobali soko azo vivre ye moko akende pas Marceline mabe akende pas Janine mabe akende pas Clotilde mabe mobali azala ndenge wana mais soko azata na copine et ko koma po akende boye comment tala eko copine ngako eko benga nga sona kangi téléphone osone sanga okomona pa atiki mobulu likoloka ya copine abali na teme atiki pe mobulu ni bali baza bongo na koumela nga mingi te pona yebi lelo bo sepela na bino te
surtout fanatique révolté na nga wana oya ko tina ba commentaire mabe lelo ndenga ko cha fanatique révolté na nga wana ndenga ko ya ko cha lelo asepeli lelo ti ndenga ko cha ba commentaire moi si soko akufeli mobali abalaka noki te azwaka temps mpo ase remarier mosusu mpe alobaka papa bana lokola akei nga mpe na kozela kati mokolo liwe osala nini eya nalanda papa bana na ngai mwasi akoki kotikala veuve ti mokolo akolanda mobali na ye mobali atikala veuve. Elle peut être veuve et finir veuve jusqu'à 80 ans. Un homme, non. Depuis le jardin d'Éden, là où il n'y avait pas le péché, Dieu a regardé, il a dit, cet homme ici, si je le laisse seul, il va attraper quelque chose. Alors, bandeko, ma maman, mingi na biki boko sepela te likambu te. Ce n'est pas chaque jour, son asale émission, faut boko sepela nango, eza bongo te. Natale bo sepeli te, na ondima kaka ki bo sepela te. Mais na koye bisabino ba maman ke, soki pasteur alinya bala. Et kokoza la bien pour la sécurité na ye. Toza basi toza la zua pour na ndiko na biso eza ya solo, oui. Mais et kokoza la malamu pour la sécurité na ye moko mutu. Moi ça kokipe ko sunga ye pour na éducation ya bana, pour na koboko la bana. Moi ça kotika la célibataire tina 80 ans. Célibataire te me veuve avandi na ye. A comme il est un peu frigide. A bosse n'est pas mambo mibali. Mais mobali. Jamais. Mobali est simbate. Bandi kobino moko boyebi bonne expérience bana mibali. Amoke zaka ke mobali yango ye kufa. À 4h 5h. Moi tango wana. Ezoluka mama za wapi mama asa ndenge nini. Mibali. Ba osala ndenge nini. Non. Peut-être que pour pasteur alobi yango. Ezato ndenga alobi yango. Masali pe mabeta préparer pe biso déjà. Pourtant on c'est comme on est au silikit. Ba mama to silikit. Tama oya nango bozo ba tala neti mama wasoni na mobali na eli kambu ya yete. Akisoni sa mobali na ye. Bo chaba mai na ba vena bino. Bo kitisa mitema. Bo yeba ke pasteur azana nous jeune. Aza jeune. Eza pe na ba couple musu ba vanda ka bazo solola. Ba couple ta musu mona ke moko aza santé malamu te aza obela. Ayebisi pe na moninga alobi. Lelo osoki na zate. So nzamba zimolimo nanga. Ozo mosi moko malamu. Aza motema malamu abokolela nga bana nanga malamu. Ezalaka. Mibali nde na bazuwa bango bazaka nango za keke extrême. Oyoko watana kufi. Komekoza mobali te. Sala commerce oboko la bana. Komekate. Komekoza mobali te po mibali. Eza passe po mobali ya biso ki o ndenge na zaboye. Soki leo na kufi. Zo mobali mosusu. Mibali te. Mobali za kaka. Ata leo na kufi. Komekoza mobali mosusu te. Aobosa ke mwasi pa koza na besoin. Ya mutu mwa. Alalele kata na lipeka. Mobali alinga abongo te. Mais basi bazalaka penza ke non. Nde na moni nde na abo na wakoka te. Okokoza mwasi mosusu. Omwa ata sali sambla ote na lingite suka na nga osala nini akozwa kaka. Donc Nzambe asala biso ndenge moko te. Bref anika asali mobali na bele. Biso asali biso na mopanzi ya mobali. Donc tokoki kokokana na mibali te. Tokoki kokanisa ndenge moko ba réflexion na biso na ya bango ekoki kokokana te. Po mibali babenga kinga bazaka ka bo pasteur abala na ete abala na boyebite ko edeye ekimse kobo boyebite baza pour que abala na ye ozomona mais ba mama biso to boyi mais mama muso alobite nga za d'accord abala po sinon te ko isama na ekobo la chair est faible mama abiso pe Joël Kabasela alobi ke moi c'est ko tika la veuve jusqu'à 80 ans kufi pe veuve mobali non sikoyo bolobi nini na pesi bino pe exemple. Maman Claudette, parce que moi ça passait Hippolyte. Yewana, frère Coxon, na pesio bambote. Sokoto Kayembe.
bambote yango wana ma Claudette avanditi abala te mama Angélique na Limoges bato ya Limoges na kosi banda papa Charles fait que mama Angélique abala te nzamba asala biso ndenge moko na mibali te ba mama tokanga motema na likambo oyo po tolinga te lobby to akaka bon makambo yango oyo ekomi siko tosani tokomi boma tokufa te. Nani ayemba comment s'appelle Papa Tablet mabala ya sango makufa mokili ezali kokende se liboso kande ezali nde mopaya zu ezali nde mopepe kande eza mopaya zu eza mopepe. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambe kalusaku muna nzamba nibesheneni bana betu boss boka mataba bizu. Bye bye.